Pondu na biso spécial tolambaki yango yo bola liboso tokangi kitoko tokotika yango libanda awa pendant 2 heures du temps. Soki 2 heures du temps na biso ekoki nde wana tokoleka siko na kolongola pondu na biso pona ko garder yango na malili poto kwa kobebisa yango te et bota ba microbe te pour garder toujours bonne santé. Voilà, et ça vraiment très important étape oyo oya ko garder biloko na kati ya malili. Et ça vraiment important parce que ko garder biloko na kati ya malili et pesa biso bonne santé. Tokozala toujours en très bonne santé et kozala te ke tolie biloko et puis pesa biso libungu pas cité. Ah oui, service traiteur international avec Katika Pesa Aigle. Toujours la solution est là. Katika Pesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas africains, restaurants et catering. Mokondi Akolamba Kitoko, na États-Unis d'Amérique. Katika Pesa Aigle. Toujours service traiteur et à qualité Tokos. Pour toutes vos réservations, contactez Maman Katika Pesa pour vos cérémonies, réceptions, manifestations, vos fêtes de mariage, vos fêtes d'anniversaire, graduation, barbecue, événements, même les conférences. Service traiteur Katika Pesa. Toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local. Bonjour, bande de Kobalandia, Katika Pesa télévision, j'espère que vous allez bien. Et voilà, les lots, beaucoup remarqué que l'ambaki bilo on a biso pondu, ndenge, beaucoup kota l'émission biso a pondu, ndenge quand on sakabino soko sali musa no kitoko, oza ba bol na yo oyo et ko permettre au chablo kona yo na kati ya frigo to na congélateur et ko kopesa opacité, soko lingi ko chauffer yango, oza na facilité. Alors, vous remarquez liboso à table na biso awa. Oui, bande ko balandia Katika Pesa télévision, vous remarquez tous na 2 bols. Oyo to uti ko balola biloko na biso. Alors, biloko o ndenge za boye pondu na biso spécial o to lambaki yango yo après avoir kolamba pondu nanga na koki kotika ona nzungu tende na esaki bino ke kotika biloko likola nzungu na réchaud za malamu te epesa ba microbe. Parce que plus aux autres tika yango zo l'exatan et belé na likolo na liboso ya réchaud na yo plus ba microbe ezo botama. Alors meilleure façon ya ko garder biloko na biso ndenge Maman Katika Pesa traiteur ayebisa ki bino chaque fois nazo pesa bino toujours ba conseil parce que ba bénéficiera toujours o eza malamu. Bon remarquez que to ça na 2 bols à pondu. Voilà, pondu na biso spécial to lambaki yango yo bola liboso to kangi kitoko. Tokotika yango libanda awa pendant 2 heures du temps. Soki 2 heures du temps na biso ekoki nde wana tokoleka siko na kolongola pondu na biso pona ko garder yango na malili poto kwa kobebisa yango te et bota ba microbe te pour garder toujours bonne santé. Voilà, et ça vraiment très important étape oyo oya ko garder biloko na kati ya malili. Et ça vraiment important parce que ko garder biloko na kati ya malili et pesa biso bonne santé. Tokozala toujours en très bonne santé et kozala te ke tolie biloko et puis pesa biso libungu pas cité. Tant ozu biloko na otie na malili boye yeba ke osengeli ko chauffer ngo pe lisusu malamu. Soki ozu pondu na yo malgré ça na malili, soki ozu yango otie na mwa bol mususu ya mukie ya malamu okoki ko chauffer biloko na yo na microwave alors ton micro-ondes alors ekosenga ke okoka ko chauffer ngo pe malamu avant kolia biloko na yo il faut otokisa biloko na yo pe kitoko etoka kitoko na kati ya microwave na yo etoka bien ebela vraiment bien lisusu glace wana malili ezala te po soki o chauffer ngo pe ka likolo ke Maman Katika lobaki to tia na frigo eza de malili na nalia ozuka biloko ka ndenge wana otie o chauffer ngo likolo lie ekopesa opesusu malade. Ekopesa o maladi parce que donc il faut ozala vraiment pour ko biloko ko lia onde to lia kaka yango ko belisa kaka yango pe ko boma yo e ko bomisa yo pe. Alors
tant biso tozo chauffer biloko na biso malamu te ekoki kopesa biso santé ya maladie tokozwa ba contamination oyo eza malamu mingi te pona santé na biso. Alors oui, après avoir chauffé biloko non sengai chauffer biloko na malamu ozwi yango na malili otie yango chauffer ofiniki yango na microwave malamu et puis au chauffer yango kitoko moi pe que non échauffame bien oza penza sur na température oyo au chauffer biloko na yo et ko permettre te kwa kozwa malade. Alors nazala na pona bino ko pesa bino ba conseil biloko na biso yango tozo conserver yango na kati ya malili tozo conserver yango na kati ya malili. Alors Monica nde na ti biloko na nga boyo to conserver yango na malili pour permettre biso et pour la te ça vraiment biso santé te. Mususu akoloba biloko na chauffer na nga on a tiki likola ya réchaud. Ko chauffer biloko eza malamu eza mabete mais tant o biloko sengeli kozala na malili na moto na libanda tango après ça va kolamba yango eza kaka 2 heures du temps. Eza kaka 2 heures du temps eza biloko mususu epesa biso 4 heures mais eza nyonso te. Alors epesa biso kaka 2 heures du temps pour na otyango na malili. Alors soki yo lekisi yango après 2 heures du temps pondo evandi wana mona bato mususu neti nga boye soki nalambi biloko natia yango na frigo te soit natia yango na malili te même na congélateur te soki nazwi biloko wana ke bana nanga balia epesaka bango libumu pasi nasalaka yango te mpo nayebi mibeko na kosala yango te ekopesa bango libumu pasi to ekopesa bango ekosala bango kaka malamu te. Alors ko okota kaka biloko ya kolia oyo soki oyebi kobatela yango to ekokoti meme hôpital so ekoti hôpital oloba nini baloki yo bandeko oyo baza na mboka na biso ya na RDC soit na République démocratique du Congo baloki bino te ezali mal ko garder biloko na yo dans mauvais endroit oyo ozo garder biloko na yo. Il faut yeba commerce ko conserver biloko na po ezala bien wana ezali mate ya pete mama katika pesa apesi bino boko ko consommer ba vidéo obotala yango mingi po bozozwa maele bozozwa ba conseil ya malamu oyo ba pesa biso na traiteur tant totangi ba classe na biso ya servi traiteur. Alors nyonso wana ezali pona to ko garder biloko ezala vraiment na état moko ya malamu soki bato balie ba ko bela te. Voilà, restez connectés toujours pour la prochaine vidéo na biso. Je vous aime tous, bisous, bye bye. Ceux qui écoutent na liboso na vidéo mba liboso et pas na yo, s'il te plaît, s'il vous plaît, bo ke na lomba on est ko s'abonner, bo ke na notification, bo notifier pour à chaque fois que tu ba élément na biso bo ko kozanga ka yango te. Alors je vous aime tous, bo partager ba vidéo na biso, bo partager ango ba commentaire na bino et ko sa biso bien, bisous, bye bye. Ah oui, service traiteur international avec Cathy Kapesa Aigle. Toujours la solution est là. Cathy Kapesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas africains, restaurants et catering. Mokondi Akolamba Kitoko, na États-Unis d'Amérique. Cathy Kapesa Aigle. Toujours service traiteur et à qualité Tokos. Pour toutes vos réservations, contactez Maman Cathy Kapesa pour vos cérémonies, réceptions, manifestations, vos fêtes de mariage, vos fêtes d'anniversaire, graduation, barbecue, événements, même les conférences. Service traiteur, Cathy Kapesa. Toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local.